Momoni. Oh, bakoyela yebo. Waka yeba famille. Oko babosani te ngai kolo musala wana na lia tele ko donc. Wana maternelle échoué, maternelle échoué. Donc on a dit matanga ndeko na biso kululu malgré mais tout le monde a été condition na $10 000 tout le monde a dit batiena ba muzole basale kululu ça. Ngani na ono bana silisa. Show. Merci beaucoup fidèle internaute, na confiance au pesa biso na kati ya Reçu TV pour na ko pesa bino information ya kitoko. Donc juste que ko confirmer lelo a toza na kati ya moko ya ngalie manakisha sa to ko bimisa ebembe ya artiste na biso Dadi Dikambala. Donc Dikambala oui to ko bimisa ebembe ya Dadi Dikambala. Donc nouveau né comme on dit que toza a na moko tozo bimisa ebembe na ye donc bino mo boyebi passe o toza na mo biso to kabolaka toujours passe na bandeko na biso artiste. Donc prévane yango toza awa so to longo awa lobi toza sous ne bembe o eza ya ndeko na biso Evelyn Kamo Lopez na yebi ke mutu nyonso ayebi yango na lelo to bandi awa po to suki c'est la pepuna. Oui fidèle internaute, restez toujours branchés avec notre chaîne Reçu TV. Liwe tanga mananzambi. Poso tozo to madila kufaki madila kufi. Tester à Koufi. Et banana Pepe Galé le 28 novembre 1998. Pepe Galé Kei, Madila Kei, Kester à Kei, Mabeli Sakei, Papa Kei, Banana non. Il y avait qu'un seul comédien sans souci. Mais Banana Pema. Mais Nabi hein. Mais Nzambe a yebi ndengeni a pesa kabatu. Tant Nzambe opambo la biso solo bakiti comédien pour so mitwa pa pambo. Bon on so mitwa pa pambo. Liwa et dépendaka na Nzambe. Liwa c'est Dieu qui décide. Nzambe pesa kabiso ependeza. Donc ce qui a pesi to azui. Tant aujourd'hui on va passer à faire to rester. Passe ya lipo azui. Mais ne peut qu'accepter. Parce que nous avons un pesa. Donc voilà. Moi pour ce personnage j'ai dit na pesa ka merci Nzambe yena pesa pe David yepende azui. Donc to pesa ka mini merci Nzambe. OK. Ouais, Moulo. Ah, il y a d'idées. Ouais, c'est vrai. D'idées. Ah, tout le monde est cas. Ça va être. Mais c'est un peu de semaine prochaine que nous allons passer. Le 27 mai, ma journaliste et ça n'y passe parce que je pense que mon autre niveau il y a mort de Sali encore mon évidemment et puis ma journée va être mais oh ça vient parce que moi je monte et puis cimetière aux entrées dans mon auto là c'est le même place quand même disposition ça ne faut pas d'aller dans le martyr et puis comment ça en place dans le maintenant et quand il va se là pour aller dans le se partager côté donc la nation de la cause interpréter qui m'a salé mon abété les hommes comme ça dans l'ensemble qui est comment on a voyagé plusieurs fois pour le voyage il y a Misala il y a Point Noir il y a Raza il y a Matadi et Dadi on a travaillé ici à Kinshasa on a tourné le festival il y a des émissions il y a Papa
nina loba na YouTube mais nina lobisa mokili ya zalaki mongo soka lobika mongo to bosala émission il y a certains experts la vidéo na yebi mais ezalaki na histoire donc j'ai gardé sourire no vous avez l'espoir que ça va monter les années dans ici au lieu na wote les aussi au milieu na wote les années dans ici c'est bien là donc là on a gardé pas il y a frère et Felipe a une maman gentille attends vous soignez en tout cas il y a ça la rabat ça ça qui chante et puis il y a beaucoup plus à ses familles il y a ça qui me dit na on comprend les montées à ma face nous sommes vraiment désolés pour nous on a merci Nathan au PCBC tu es habitué na yo koyokela batuma weza comportement na yo obanda yango kala eza lolenge na yo obanda yango mon frère ngani na oloba nasilisa eza lokwa katinga parole abanda yango kala eza lolenge na ye komema batu na poto abanda yango kala eza lolenge na ye kosombela batu mituka kokabela batu mituka na mapangu abanda yango kala eza lolenge na ye nani yango wana zangi kosunga baartiste et comédien na ntango ya maladi na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo na ntango ya liwa mama ni mama mama ni mama mama ni mama mama Olive Lembe Kabila zamba pa mola yo merci mama merci mama merci mama merci mama Olive elongo pena oyo elongo pena mama Denise nzamba pambola yo kasi abanda yango kala eza lolenge na ye ntango aye na famille dadi famille emondi yango lokwa likambo ya sika nga moyena mona yango likambo ya sika eza te po abanda yango kala eza lolenge na ye tata pambola biso tuna nga question lelo te on est publicité mon beaucoup na ebandeli mpona batante na bapodium ezalaki vraimen nano bainstalle te etomboka ye makasi installation esengaka déjà ndeti ebembeli malelo jeudi installation ezala mercredi mais lobi vers ba 0 heure tozwi information bainstalle te totombokaki na butu wana lelo eza na baartiste ebele bayaki 5 heure 4 heure na martir wana ti makelele ebimi desordre ebimaki wana na ntongo desordre ebimaki wana na ntongo bato mpe basalaka misala wana baboyi vraiment kosala babi ya mindondo ezalaki bongo bastalaki na nsima nango mbongo na bango bapesaki te donc esalaki mwa pasi yango balobaki bakosimba te président tokoki koyeba est ce que eza organisé ou organisé te parce que bayekoma ti na niveau bato baboya kosala po président dede ezaki artiste moya monene mais aire déjà bato bakomi koboya kosala seke sérieux eza te kote mbongo bon kote mbongo oyo bapesaki mpona bato oyo basalaka misala na marti ezalaki moke comme tel ezalaki moke eza na baekipe mosusu bazwaki bambongo te nde batombokaki bastope mosala na ntongo oyo ya lelo mbongo epesami nde misala ebandi osala mais toyokaki mama Olive eza apesa epuis ma Denise mpe abakisi lisusu to bambongo wana nyonso tomonaka te bambongo wana nyonso eza na famille bafongolisi compte bafongolisi compte donc artiste bino moni bokundi ndeko na bino donc famille mbongo wana babombi yango mais pourquoi pas bosengi bango te parce que eza mbongo matanga non tokosenga te bango kolomola tokosenga ngo seke motu ya moto ataka ozokufa eza mpe bénéfique ya famille bakoma kolia biso kasi mpo bazwaka bambongo bafamille bakoma kolia biso mpo bazwaka bambongo ndambo mpe ezalaki vena biso ya monderi vena ezalaki na basheri vena ezalaki na sheri moko boye lolendo ve ambiance ve alingana ne basheri balandi bino mabongo me nabi ke sheri wana evedadi eza déjà na bato mo batikoki namonaka eza ba bato mo batikoki eza na bapebe namonaka bapero bapebe mpe namonaka etiko ezalaka
message bino kopesa na bafani ya David Kitambala na bato balandaka bino parfois ya bilwa ya dansi conseil moko oyo conseiller bino bacomédien pe message bino kopesa na bafani parfois ya conversation ya na bafana batalaka biso batala pe na David Kitambala ba il avait tout la vie ensemble que la vie na kini eza liwa ya kanamo eza nzambe kopesa ye mutaso donc na biki ba batiri la biki pendant tout ce temps pendant carrière na ye baza pe na vie ti to za faire ma ça va bien que la vie na kimia na kanamo eza vraiment nzambe il a fait le temps conseil européen ça va artiste comédien par rapport à la conduite va bien tant la rabie pour na muté moi ça muté le muté ba ba ma bête tout ça pour na merci makambo wana vraiment nayebisa bato te batala ngai so balobi bongo seke kululu balongo na lisa parce que soki alisa mambo ya kululu azali na makasi te batika kopesa fu témoignage ya mama oliviyemo omoni ngai nakolobelo moko loboko epesaka eza loboko oyo nzambe ayebi namoni vi afongola motema yo kosinga bakomédien baza ebele akwa bo mama osalake delikama babengaki na kati koboma bakomédien nyonso bénéfice eza emini ezanga bato bakoleba baopinion ya monia mokolo ezodefana miti balobi te bato bazoloba soki non onga nayebi te batika mama wana parce que ngai biba nazokazwa liango na mama mais naloba malamu parce que namona babia moningano déjà waza premier na yo azumeli omwa besuni vi na ye likumo bapesaki ye yaka asengi moto ya merci eza projet epesa na naloba bafana nesi na matikuwa mama na feliana adesinoka makasi bazawhatsapp liwa eza mamanzambe baliwa eza mamanzambe bato bazokufa eza mamanzambe omoni ntango ndenge bato bakufa boye fo biso bato batala biso na tv na biso baartiste biso nyonso fo toresone ndenge moko toresone nini po batalake moto azalaki premier na biso baoliani towanena naye abaki kosepela te lelo ya kufu ngai mpe nata lobi na nga solobi na kufu ese na kozala ndenge nini okende wapi oyo apres fi oza mosusu totika inti na basala bato mabe eza bato mosusu bana ya mboka bakata barelation ya bato mosusu ndenge kosola mpo batel kwani bandeko na biso kaka kokotisa mokolo mabe maloba mabe eloko atalaki mpo apesa moto wana apesa nio yo te mabe kaka omanioli te ya biso kotomona te nyonso mokili ezango vanité okufa ezaka eza dadi tambala te eza pene venise yango lopez yo yebi kaola na mpo eza dadi esoni boya ayaka na rep wana eza songa mokosa bien asona poza la bien songa songa comédien fille songa mokosa bien mais eveni mwe fwe chez moi aussi te ko ya donc tout dans la qui a tout pour la je peux dire je n'ai pas précisément maladie exacte pour la date mais ngana zo basoupçon ngana yo kati ya kile kama pancréas il y a un problème il y a un sala qui est opération mais opération pancréas ça marche toujours na RDCT ça ma carrière voilà mais comment nous est-ce que ça n'a pas bon je suis venu déjà quand je suis venu c'est quelqu'un que j'ai compte donc
soki na ye c'est parce que j'ai continué soki na compté na dadi te je n'allais pas venir. Merci beaucoup. La biso toza na likambo koloba te tala oyebi moto ya simi munduku batunaka age na ye te tant que famille eza na kifunda ya mbongo na sali peka okopesa bango bainjonction lisusu te ekomi famille badécide selon bango. Là ce n'est pas notre affaire. Je vous remercie. Le monstre le noana le petit tour nanda comme d'hab après tozongi stade de martyr donc voilà. Aujourd'hui organisation ça bien mais la minute tu dois découvrir bato baza na stade baza na niveau ya victoire parce artistes eza mal organisé. Et là mon exact ça va passer tellement et là mon va passer la baza wana musala basi ba bandi kala mingi tant to kende okuta makamno c'est déjà bien. Merci to okuta makamno c'est déjà bien to na bino awa ya ko nyonso bandeli petit sur le don na mo to sana mai abonné toujours na Congo France TV avec la super de ça dignité pour la date de campagne. C'est un peu ça. Mais sauter les cambouillas, $25, ah, même on va être capable de mettre ici pour $25. C'est pas un problème. $25 et au lit à mes sommes. On est capable de maintenant pour la coûter $25. Ce qui est ça. Ah, parce que ça pour perdre un ami. Pas dire que Mokolo a fallu tout aux alaki à Wanabino. Parce que ça pour perdre un ami. Un collègue du travail, jeune Abissona Dadi, l'air de ça, les gens aimés. Malheureusement, ils ont quoi en équipe 11 à Longwe. Donc, combination et âgé, et ça, c'est ce qui te est-ce que vous avez Dadi ok, ouais, ça le voilà. Nous avons pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est comparable à Dadi. Remplacer à Dadi dans Nzambi exactement, le rôle en Nzambi, à Zanzambi, a prédisposé à Batou pour nous remplacer Batou. Et Nzamba est capable de faire et l'autre, il y a des gens et c'est comme il y a des gens il est comme il y a mais pour le moment, on a perdu un artiste de talent qui savait créer, qui savait incarner. Dadi a laissé des empreintes dans le monde théâtral. Et des empreintes visibles et des empreintes invisibles. Dans le monde théâtral, Dadi a laissé des empreintes. Ma empreinte Papa Serge, je vous signale que je suis mon pardon. Moki mo meyebi Dadi azana place mibali oyo ngomba teza ko lele mais si quand totali que maintenant que tu sais qu'il y a deux parties on a to la lisa qui chasse sujet mais partie à mon pote ça qui benza remarquable partie à ni pas comédien pas collègue Dadi plutôt Papa Serge ni pas journaliste ni donc ça dit à quoi et ni azali ko yeba na ba l'air Dadi azala ki non mais même il est pas comédien to mais ça là qui kara moi le moko d'habiter on va explication ça qui n'est rien côté on a ce sont des choses où il y a famille. Et ni a fait des enfants avec Dadi, Azalaki Mwasi à Dadi. Le même père, maman Gisèle, Azalaki Mwasi à Dadi. C'est la famille qui va décider, la famille l'idée. Mais, Oyotoyebi, Mukolotonomaki Awanamon, et Otokende Kuna et Sika Wapi, Dadi, Azalaki Kovanda, quand nous sommes ensemble, na Eni. Comme na lupango tovandi Eni pe avandaki mais du moins la grande sœur ya Eni aye kobenga ngai ozalaki ngai Christian Petit na Delta Force oke biso misato ayebisi biso elongo na bandeko ya Eni na cousine mama na ye na bayebisi biso balobi de peur que moi mon boulot est à la awa concernant ma kambango kaka ndenge ezalaka parce que nous avons nos familles alors biso tokanisi boye ndeko na biso tolongola ye awa tokende kosala matanga kuna epa na biso non il y a eu des comédiens qui ont bakende kotala
s'il vous plaît, l'émission est bandée. Et ça m'a marqué sous ma tête. Moi, je vous signale que Belleville a quelqu'un qui nous autres, on n'a pas eu le temps, peut-être l'air tout sauvé, aux autres déplacés, et puis je rentre à la maison. Mais je vous signale que Belleville, il y a aussi certains comédiens au Bakenda qui font. Donc on n'en fait pas un polémique. Et l'autre, pour ça plus, qui est cohésion, Nakatia Libota, Banagnon sont pas vendus et Sikamoko, et ce qui peut-être maman et Nina, maman Gisèle Babozala, et Sikamoko pour la Bobali Nabango Oya. Le reste des choses, nous avons besoin de la survie des enfants. On n'a pas besoin de la polémique, ni il y a quoi que ce soit. Donc en fait, il y a merci. Misama uti okufa na mari misama ebo so ngolo mbongo akufa est-ce que na mari misama donc on est à ma fertilité pour moi ça étude bah je place on les là bati ba place bien ba vendre o ezake o na mundu ri basala ki bena pour nous basali beauté chaque événement ou chaque problème les ana ba makoke mon na rapide différent tant suis un de quintel cotisation les kemi tant suis un de quintel batmo ba tiens mabo tant suis un de quintel soutien Maurice Alaki mais Koukoui, na ba matanga to moni bande konyo sonde to baleli ba matanga. Mais to ebi ke ya dadi soutien Zalaki tellement makasi parce que les deux grandes dames de la RDC, première dame honorée, la première dame en place, baza ba soutenir matanga oyo, ba enveloppe pesa maki penza bango déjà une affaire soto meki ko sala ba calcul, bazu moins de 35 ou 25 000 $. Mais organisation foutée. Moi je pense pas qu'elle soit PCB là bon on les a raté pour pas qu'on veut d'aller dans la famille, à la bandeko. À des fois peut-être tant sous pendant qu'il y a qui ont envie peut-être ma charge me soit qui ont bien été peut-être tout supposé mais tant on les cambe comme malgré même Bible malgré quelque part les malheurs est bon les malheurs est bon voilà qui quoi arrive des fois malheur où est sungi pe da famille bango batika la envie bazana bana les restes ces ans on to tchango moi côté c'est important abima ba kunda et bientôt les là quoi parce que tout le monde est bon, on a sur le but de malheur est bon, oui, quelque part, malheur est bon. Mais bon, on a sur qui famille, pour le leur profit, mais il faut qu'on nous répète qu'on peut se valeur pour bon, on a besoin, on a ça. Pour ce qu'il y a pour faire, on a besoin. Est-ce que moi, d'un cercle bâti? Bien sûr, cercle, mais des ordres de cercle, mais pour aller là-dedans. Ah ba comédien na famille famille alo iboli mbongo bino pe bolobi famille pa liembo nga pour la famille les mbongo on a mon raison par rapport à bon mais oui c'est important moteur ou liembo mais misala ndel faut mona on comprendre ba oli na bongo alors au PC mtourni ni commerce mo banda commerce tant je PC $10 000 abandi commerce mo boyo kuta da mo mais sotondi mais au tour de la basela 500 000 et à salili 50 000 soit 50 000 peut-être et $500 000 à jouer tant sous 500 on a sous exemple à bombi mais dis-moi au moni quand même et là on a besoin ça nini à ici donc c'est ça que famille les bons soit ba comédie ba les bons là on préfère battre là on ba condition ba les soit ba les après on a des bon juger que les bons ça là et comme il peut comparaison trop parce que comme il comparer il y a Mindondo il y a Nani il y a Pululu donc là avait dadi c'est comme si que on est pendant des bimile les chèques kasi ya mwana kinoisérite chaque temps tu peux faire mambo ça sauter les Pululu pour faire la maladie on dira pour faire la maladie il fait dadi pas faire maladie pour comparer ce que le voilà et c'est beaucoup de la place à ma paix non mata on a joué c'est oh Batia on a compte bloqué. Et peut-être pour un ban. M-Pesa. So attends on a M-Pesa téléphone et pas et bien bon na ba mo ba ta réseau ba ba on ça bisoni ali ba so malupango tona bana ne si la raté
Comment après un mois pour leur couper, un mois après, c'est-à-dire, sincèrement, je oublie surtout ça là qui est politique à l'hôpital. Sincèrement, il y a des donc, du coup, ils se sont souvent et puis pour la nuit, les autres ils m'ont rappelé. Pour la Didi Kambala, c'est un artiste. Mais celui de la Didi Kambala, c'est un artiste. Moi, je ne sais pas si vous avez un PMI. Parce que, par exemple, c'est bon. Votre pouvoir, sur plus de 40 accidents, est-ce que ça est événement pour la vidéo journaliste, on a place pour ça va vous arrêter. Les bateaux plus 40. Les bisous artistes, tout le monde a montré juste pour la Inas, concernant la vidéo. Déjà, épelé. Pour l'instant, apparemment, c'est normal. Ça veut dire que sur le temps, moi je pense pas qu'il faut spéculer. Mais réponse à M. Zali, est-ce qu'il faut pas tout se faire ça? C'est ça la chose. Bon, si tu appelles ça possible, moi je pense que la personne, par exemple, en tout cas tout à l'heure, je viens à Bissau, à Zalaki. Malade n'a été dans le stade il y a d'accord? Parce que là, ça va. Est-ce qu'on peut spéculer là-dessus? Moi, je pense que tout le monde a amené ce jour. Bon, tout ça, c'est vrai. Amour, c'est mon ami, c'est l'ami de mon ami. Donc, amour, on a bien mon tour. On a plus si bien, c'est la main. On a compris quand même au moment que j'avais fait pour j'ai mis jour pour tout ça. On n'a pas de chansons, des grandes personnalités, des grandes stars. Il y a beaucoup de choses. C'est ça.
je crois, bon, c'est vrai que les choses appellent l'unanimité, mais était un peu ma famille, monsieur. Bon, prouver, ça qu'ils vont prouver. Mais à ma connaissance, ça, le Kouta, famille, c'est papa Massoumou à sans fronté. Juste cette famille, papa Massoumou a néné pour aider Bango. Alors, Bango, il y a qui place au feu du Massan. Et c'est moi qui place au feu du Massan. Moi, papa Massoumou, qui va salir dans le. Je crois que Boibi, petit frère, il y a Dadi, il y a Vincent Chilos. Ceux qui vont jouer autour de nos familles, et puis c'est papa Massoumou à sans fronté. Je crois que bon, au papa Massoumou a joué, il y a instrument. Au papa Massoumou a joué, il y a instrument. Quand tu vas débattre l'instrument, on va vider 1500, il y a des instruments, on va payer ça mon instrument, parce que vous louez moins cher que moi, voire même montant aux familles, va les proposer que 2500, c'était pas ça le cas. Parce que papa Massoumou attend 100 francs. Parce que papa Massoumou attend innocent. Et pourquoi créer des ordres total? Et créer des ordres parce que quand les comédiens sont commis sur place, les comédiens sont que papa Massoumou Azumbo. Mais tant que la vérité, que papa Massoumou Azumbo, c'est juste des ordres qui sont utiles dans la famille. Et voilà, mais au moins, ça est l'essentiel où va ça là. Des salles qui tout petit casse moi qui m'écoute alors tout comme m'appelle. Mais président, vous avez la macamba, c'est vous avez une famille, pour nous voyez en vie à famille ou comment? Oui, c'était comme ça. C'est combien d'accord? C'est-à-dire famille, vous allez réunion, tout ça là. Mais ceux qui n'ont pas si mon Congo va tirer le sang en négatif. Mais comment on va bimsa imbongo te ebino ko saki rene faut botal c'est bon que biso na parle sur tous en autant bino pe bo bimsa autant bango balingaki mbongo côté belé bango balingaki bango moko ba bimsa mbongo na ndenge na bango bayibi ba raison o balingele bango ba bimsa mbongo kaza d'abord faut te ba na dia za na famille bango ni bazana ba kolombeko biso to ye tant que ba collègue ya musala mais ce mbongo wana bimi c'est grâce à vous les artistes et comédiens po bino nde ba tozo bunda ezate que famille mutekele ko bunda oui mbongo bimi ba pesa mo famille po ba kunda en connivence na ba comédie ceux qui vont ba salir monter toi na chanter dadi kitamba na lelo ma atiki bana organisation ni bosali pour na sunga bana ya dadi kamba. Ouais, je pense que l'association Zébélé a été ses alliés et mon réellement viron les alliés moment que les alliés l'association des femmes les alliés bazana ba organisation basalaki on les a peut-être après bon 5 on verra qu'est-ce qu'on pourra faire parce que la minute aussi même pour s'organiser pour boiba nini pour bana ba autant avec bazana pour ce boiba qui na minute et quand en cas des ordres de la famille toute la famille la famille modeste en fait ba monsieur pour une bonne occasion pour te bénéficier intel article mais tous allons ba ko dadadi et les pays mais na $15 000 et puis maki na maman Denise maman Olive na Olive pe atilaki soyons tous à la sincère. C'est parce qu'ils ont beaucoup de messages. Depuis que maman Olive assiste toujours biso et je sais qu'ils en ont fait d'abord. Mais pour l'instant, maman Olive a assisté maman non financièrement. Parce que nous toyo qui que maman Olive va promettre bango le pango na motoka. Il y a autre ceux qui boyo qui benano sali yango te faut pas comme ça dit maman Olive va sali. Maman Olive n'a pas salité. Mais le cola dadi atikiba. Oui. Mais pourquoi pas mbongo wana besoin qui a monté de lobby que non mon foot la bana na ye minerval. Te photo la bana na ye classe. En tout cas makelelo boyoki oyo balobi que na mort que ningani awa famille dadi ba na bilamba kaka sikoyo yango monique mort que ningani awa vraiment et ningani fidèle internaute. Donc éviter les années vraiment les années balé déjà $25 000 donc éviter que ce que bilamba ezoya kaka sikoyo kotala na makambo oyo revane kotala bandeko baartiste nde bazolela donc eza mawa mbongo pesaki osalaki ere ifala pesako na maboko ya mosi ya dadi asomela dadi lopaseleki na famille olivinende milongo oyo oyaki nango osalaki ere mbongo oyo koyala ngo benga mosi ya dadi na mayele mwasi ya Félix mbongo pesaki famille ya dadi babombi elamba ya bakunda dadi ezali te tokomi koyana bilamba sikoyo bakomi kokela kolukela bilamba na tombola
masumu wa muka rivière po ani asali ki rivière noke ya organiser matanga. Ok, merci. Ok, merci maman. Fondé. D'accord, Fondé. La banne. Bana na pende basana ba olela papa bona motema pasi ya omona mambo ezo salama. Donc c'est-à-dire que tu éviter lobi to lobi kuna surtout okuta ba opesa yani ba opesa bana ya dadi. Ona to ozela sko to mona. Po eloko bino bo opesa bana. Tata na bana ona o asali noke mbongo wana ebima. Tala ndenge bozo négliger bébé. Tala ndenge bozo soulever. Si c'était les comédiens, oh ce sont les comédiens. Mais famille ya dadi mbo sala ndoko. Tota la siko na sima bazwa courage ya robenga batu ba ke to kabola emo bien. Surtout bito landela ngo bien. Bana na ba olela kaka. Parce que tu as déjà mon tout coup, tu as coupé nos coups, tu as des désordres des embouts. Soyez dans les comédies, soyez banés, bon, on va faire bon, on a pas. On va mission pour y aller à Kundam. Donc, ils ont raté. Franchement, c'est dénigrant. C'est vraiment dénigrant. Merci beaucoup. Poli moya mukie inosa kutamunene bengi poli moya mukie bebite famille ngai vanda wa bebete andako mwasi na bebete andako ba orchestre quartier vanda chance les comédiens tellement tolinga rave na biso azaki cher na mitema na biso de baki tokende kotala to punda to lite ko ba solution donc vous avez ma tante qui des activités association au monde na fa basali ozaki organisation na mete to zongo ne ba pesi mo leka ba zimbu ba pesi ka mo be famille parce que comédien la suite famille ta comme ça comme da comédien comme ya bato nyonso tant va penser qu'il il fallait associer le lieu famille artistique na famille biologique il fallait associer ba ke beaucoup ndeko nde ba kamwe sala ça va ni bovali choka ya journée za kiwa na sisi no ko lo ba réponse allez-y
famille basangisaka tout le deux famille famille biologique na famille artistique po bakunda ndeko dans le bon tomonaki matanga ndeko na biso pululu malgré mais tomonaki ke condition na $10,000 tomonaki batie na bamuzole basaleli pululu tout tomoni matanga elekaki bien même bandeko ya famille ya famille pululu basedaki bongo wana babaki bokunda ndeko na bino toyebaki te gaza na niveau oyo mais ya ndeko na biso Dadi Kamba la famille kala ezwi 15,000 et tant mosusu bakarton soso na baloso ekoti na minso kuna bakomika kirdan lobi na butu ba famille ya Dadi Kambala bazoya obona moko bimi na carton soso ba bimi na carton soso moko te ba bimi na DD ba sale bena commerce ba tite wana bazo bima na bazo kena siko point te to biso de sala ki kena ba pesa ngo bato ba sala organisation ya pululu ba sala pe pa te mais ça qui ka bato ba sala ki organisation na bayaki ba approcher ki mais famille alingi na yete na boy na famille boy ne bon na bilamba ba ko soso to yebite bilamba ba bilamba ezokoka ete bakende kozongisa troisième bilamba ekoka kaka te vous écoutez bimiko na sieto ya kotomboka makasi merci bino ne besoin ko apprendre les gens yo mo mi pesa la ba réponse à ma question na yo ya oloba sur ça milité ça vraiment mawa ko na yesu mawa de ya ndeko na biso Dadi etant que maman esengo to mawa tozana esengo pe na mawa tozana mawa pe tozana esengo komona yo ko otikali en vie ya kufi déjà même pas si nous message ni ko ko pesa na bazo landa yo ezate ngana lokola yo ngana tikila na vie na leki te oleki ete message ni ko pesa na bazo landa par rapport avant o ezoleka pamba ke non bayembo basali le tant que artiste yo pe biso telemo non on a le but par rapport ya voir bona des spéculations zo tambola biso telemo bayembo organisation bayembo au moins tina ofingi biso mingi ba artiste le biso to sera organisation to kenaka na ba membre ya famille mbongo ebimi bolobi nini o boso aboye bosala boye to sala famille pe misa mbongo tambo omo siko to lokwa to sundola ki bango mbongo na bino bo pesa kabiso so to senge loko bo pesa o mbongo ezana na bank o mbongo ezana to kangaki bank yango na makamunyoso organisation c'est que bino vous une organisation te bino ba artiste ya bino moko caisse na bino moko départ na dehors ya ba aide ya l'État avant tout c'est qui c'est l'État non la famille d'abord c'est ce que tu oublies oui la famille d'abord et la neto ata l'État pesi mbongo le boulot ya kanini famille de fait ekunda c'est ça eloko bobo sana ka yangwana na coutume il faut famille ya bimisa mbongo ya libulu sima bato bakoko ya batundi mais lelo to komona l'état oui l'état pour biso bien nos familles pourquoi biso organisme na biso tozongelaka na famille tosambola ensemble pourquoi to yebi que famille ndaza na un mot à dire biso tozala ete ajoute dans kati ya famille tozala ete deuxième famille ya mowei c'est ça alors yango bofingaka biso nini o toyibi mo le biso topesi nyonso organisation ya funérailles ya Dadi bino famille bozwa mbongo bopesaka biso ka soto luki tala ota to l'accès bino facture bino ete biso moko to kokuna ndeko na biso na boy biso moko bon biso to ça et boy ça bon so famille za pauvre une autre temps on a première position bino bo songa te olobi pe mabeki mais soki famille za pauvre yango mosunga bango ba cotisation na biso le to dobelelaka na bato ba yebi biso na bato ba yebaki Dadi na bato ba yebaki o kingani boya bosunga biso parce biso makoke sate l'état boyebi ke bapesi l'état atala na biso be aya kotala biso ka soto kufi lelo mandeko na biso le biso bakomo lia biso nini pona nini oh soko akufi lelo biso to kutika na mbongo bakoya ko aider biso na ba l'état ye 10,000 15,000 boye biso to na mbongo omoni oh bakoyela yebo wabayeba famille oko babosani te ngai kolo musala wana na lia tele ko donc boso kuna ngai me nga na liete nga de mon vivant ndenge na yeli mama chako lelo bosali singai te nga me nga na kufi boko mosali sa bato ba yebi ata paso nga na mona kite na musalo
est-ce que c'est normal? Non, non, c'est pas normal. C'est ça. Maman Chako, oza ndako toza ndako kufuda. Ndako na yo yango eza nini elembo. Ba génération de génération ba ndako poko ba pesa maman Chako yango ata bana bateki. Ndako na oyebiki et tikali na l'histoire. C'est ça maman. C'est l'histoire. Oui oui. Mais bino mo s'occuper biso. Lelo nga na kufi besi famille. Famille pe ba komo division ekomi. Na mbongo yo nga na moneli passe. Butu moyi na zotambo na makolo. Butu moyi na kutu bande ko tula yo pe kutu. Na zo li atate ndenge nga na ye lelo ata na déjeuner te mena ye. Mais famille et salinga est là côté pour pèser bango nyos. Maman Chako tant qu'artiste pour ko lobana l'état na biso ni posa. L'état net ko message ni ko pesa. L'état c'est lobike soki lelo bozo kufa ba ça sabino après. On n'en disconvient pas tout ça à côté. Mais message ni ko pesa souci nini au monde à l'état pour que ça la pona ba artiste. Tant que l'état doit payer. L'état pour ça pona ba artiste oui. D'abord, ils sont vivants. Va mettre les artistes à l'aise. Les loges appelés dans les médias sociaux, les loges qui fallait pour passer la Bercy. Mais combattant, les loges, ils combattant. Oh, Raïs, oh, Nani, Kabila, Boyna Bonaboy. Kabila Longwe. Pourquoi papa Tshisekedi? Oh, mais finalement, sa culture en beaucoup de l'État tellement les lois n'a yoki na radio. Papa Kanyam, nani oyo ya policier na biso kaso a lobby. Oyo, papa sabana na bino toni. Oyo ko bebisa, so bakangi etali. Boya ko lobate. C'est ça l'État. Na biso il faut garder fou na biso eza bango. Lelo nga mama Chako na sa lelo côté. Nasa ndelo ko ninda ko nini nasa ndelo na fote là so l'état le maman Chako le ko pese le pan quelque part et ko tika tala moment où il y a le président bo ya tala attendez ka sala ki baptiste na ye tala tika sa eza le kuma nani ya moment wana maman patron ya maman wana président maman wana lelo ndeko tama mamoli lelo asala ka nyonso wana biso baptiste oh bino comme on lobana oh maman azo ko empoisonner biso non ayebi ki bana na iba zana nzala faut que ça bango maman soka moni mo fête bana boya ko so mo biloko bondia na famille na biso pona ni ba famille na biso bazo ko fate pa to lia na biloko ngo mamoli fate atindaka na ba famille na biso pona ba famille na biso ba ko fate vous autres sont de la maman fait du babé le maman de papa bango basoto on libanda na problème nini oh
kota na kati longo kuna Oui, fidèle internaute, bino bomona tozalaki awa na marque ya Ngaliema, place to uti ko bimisa nzoto ya Dadi nouveau né, asko tozo mema na place d'artiste. Donc tozo kendene na place d'artiste, place oba komaka kombo ya artiste. Donc totiki déjà marque, tozo kende vraiment na zaku na mutukawa, donc balobi que maman na biso maman moseka yemta meminga na mutuka na ye. Donc tozana ye awa tozo kende na place d'artiste. Fidèle internaute est resté toujours branché. Quand notre prometteur bino vraiment na kati ya reçu TV vous allez jamais déçu. Toza awa biso tozo kende vraiment na place d'artiste. Imaginons ce bozo zo apena boromona ngoka awa. Donc bino mo bozo mona talaka nouveau né. Donc ne bazo le la vraiment ne bakundi ye. Balobi ki embouteillage somo bana poto no bo mona vraiment embouteillage somo ya koleka. Ah tozo kende tokei na place d'artiste. Restez toujours branché, comme la place d'artiste. En tout cas, on est toujours avec vous. Soyez toujours là avec votre chaîne Reçu TV. Merci. Merci, nous demandons l'assistance de ce maître. Voilà, merci. J'espère que mon corps y a des bonabis sur le côté. Bato nyonso bazaliawa. Peut-être que balobi o bazo sala ni magie toni. Lelo toyebi na Kinshasa mikolo leki toka kisango. Artiste comédien babukisaki moko na kati na bango na kombo ya Dadi Nikambala. Comme de coutume na biso artiste comédien, monument oyo etelemi awa eza genre lokola Panthéon.
eza monument des artistes. Artiste soki akufi mpona biso baartiste tolakisaki ni oyo kosalama sikoyo ezali cérémonie wana esengaka vraiment kimia mpe ordre. J'espère que na kati na biso tozali na représentant bakonzi ya structure ya baartiste comédien. Tomoni mpe tozali na mama na biso azali député national ya Funa honorable Christelle Wanga. Tozali na bourgmestre na biso JC Kadima oyo azali lokola mokolo mabele ayo ezali na kati ya commune ya Kalamu. Na kati ya honneur tokopase boye tozali na etape ya liboso tozo explike bino oyo akufa bandaki kosala nini. Ya mibale lokola tozo courir derrière ngonga ekozala ngonga oyo tokosala dévoilement ya plaque honorifique ya Dadi Dikambala. Après dévoilement nde ekozala recueillement bandeko bakodévoile un bakowuta kuna directement baye awawa basali tour ya cercueil. Donc sans plus tarder tobandi directement na cérémonie na biso. Dadi Dikambala aza nani? Dadi Dikambala aza artiste. Artiste tozaka ebele ya azali artiste comédien oyo tobaka ya 6e art abandaki kosala art dramatique théâtre télé dramatique. Kinshasa Congo mobimba toyebi ye abotami na 1970 aye kotika biso na 2020. Donc année oyo ezalaki année na ye ya cinquantenaire. 50 ans sur terre. J'espère lui-même de son vivant abandaki kokokisa ndenge nini akofete cinquantenaire na ye, mais Dieu en a décidé autrement. Pona physiquement boye bato yebi ke Dadi akufi, mais biso etant artiste toyebi ke atikali seko na seko. Mwana mwa moke Dadi asali parcours na ye na bagroupe ebele abandi théâtre na jeune âge aza moto awumeli makasi na mosala oyo ya théâtre aleki na bagroupe ebele tomoni Mystère Siatula ti ayekokoma président mpe ya groupe. Donc ti lelo atiki biso azali na batémoignage ya malamu ebele etant que artiste. Na kati na biso mpe tozali na famille biologique na ye Dadi bazali mpe awa. Sans plus tarder tozopase maintenant na moment oyo toyeli awa ezali dévoilement ya plaque honorifique yango tokosemba na bandeko nyonso bazali awa place oyo etikala bavi nazonga te kuna awa botika couloir s'il vous plaît couloir bandeko ya famille voilà bokende bozala boprésede bozala na nsima ya baofficiel mpe na bakonzi ya NTPC oyo ezali association soki moto aleki na Kinshasa oyo ayebaka ye akoleka awa po atanga kombo mpe makanisi na ye ezongela ye. Donc lelo donc tozosalaka ndeko na biso Dadi histoire na ye ezotikala awa moto nyonso akowuta bisika nyonso place des artistes lokola ezali esika oyo bato nyonso balekaka soki aleki awa akoka mpe kotanga akomona kombo ya Dadi mpe histoire na ye ekozongela ye. Finalement ye mpe atiki biso mais enfin l'artiste ne meurt pas yango na tozali awa mpo batrace etikala. tokosenga na bakonzi ya leta bazali awa comme ça simbi eketo tolakisa na coin papa okitisa nini oko sango nyonso tuboye. Voilà l'artiste comédien. Voilà, merci beaucoup au bourgmestre Jean-Claude Kadima. Voilà, voilà. Hommage à Soka, voilà, là c'est l'honorable Michel Voix qui profite pour déposer le bouquet de fleurs à l'honneur. Il y a artiste comédien Dadi Dikambala, merci. Car artiste souvent, chaque fois que vous en apportez, il y a place en Fogo. Les va porte rapidement pour les culturels. Merci beaucoup le bourgmestre Jean-Claude Kadima, le président Massoumou NTPC, le président Elombe. Je vois Bandeko Nyonso. Maintenant, nous allons inviter
bamembre ya famille oyo bazali awa bamembre ya famille baya kosala tour d'honneur ya bango le membre de famille wabi okome biso osala mpona baartiste bino bosukaka awa ti voilà bamembre ya famille c'est la famille Nikambala voilà à part maman de la famille, maintenant tu veux galater dans quelques minutes, tu veux tomber l'accord. Et bazo tombe l'anto. Manquement la bino. Parce que manquement la bino, c'est quoi? Bozo pousse la bozo kende wa. Bino bozo pousse espace et o sa magambo rezo na rapé boza ba. So la tinigolo moni. Les okota na Corbillard. Les Mantoya. Voilà, oui, je te vois, président, venez, artiste comédien. Oya Awa, maintenant, ensemble, tous autres bizarres. Bon, artiste comédien, nous vous invitons. Voilà, je sais que Aoueza est sanction. Nastal, Bazali, Ebele, déjà, pour la base de la Pouba, recevoir encore, tout ce qui va d'abord, parce que dans la majorité de la bouteillage, d'accord, on doit accompagner cette accompagnement. Nous demandons à la sécurité de faire la levée. Voilà. Ensemble, nous pouvons applaudir très très fort pour l'artiste. Bravo Nikambala, bravo l'artiste, bravo Tapis Rouge, bravo Papa Bio, bravo Tsoukou Tomina, bravo Dani. Voilà, bravo Dani. Voilà, merci. Voilà. Merci les artistes comédiens accompagnés de corps Serkaïti Nakorbia. Oui, merci beaucoup fidèle internaute. Laissez toujours brancher avec notre chaîne Reçu TV, avec votre serveur Hassan Mboma Gilov. Merci beaucoup. Bye. Avec votre serveur Hassan Mboma Gilov. Donc, merci beaucoup à mon boss, Papa Bruno Motonanzambe. Pourquoi pas notre maman Christa Pelewe et à mon grand frère propre, mon vieux Weston Lema Vena. Donc, un grand merci à vous. Restez toujours branchés avec notre chaîne Reçu TV pour l'information. Bye.